Saratola TV. Le quoi moi ça sabota au mon ake egola qui ça ke ngana bota ka te yo za la mwana. Ça ni. Saratola TV. Et pourquoi Bokena Kokuta Nanaye? Oui, nous savons tous qu'il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça qui sont faibles devant Batuo Babo Tsabango. Il y a des femmes comme ça, Oyo Bamankaka, un mot devant Mobali Oyo, après ça y est déjà moana. Mobali déjà Atangi Sayema qui là par exemple. Saratola TV. C'est vrai que le réalisateur m'a proposé qu'il va acteur actrice, mais ils ont très bien joué. Après, on découvrir Bango Sugo après, ils sont vraiment talentueux. Donc voilà, j'en profite pour appeler petite sœur Nangaï, Ursule Péchanga, Mo Théâtre, Ursule Yomo Yebiti, documentaire, en tout cas, il faut soutenir l'acteur, l'actrice. Il y a Bissou Amboka. En passant, j'en profite pour appeler. Saratola TV. Chroniqueur nini ou chroniqueuse nini lelo bae onion so babano luka ko diminuer Ursule akoleka pour asala esusu émission bidon. Tout ce que nous biso tolobaka awa mes frères et sœurs onion so tolobaka awa avant toloba toluka ka moyen to balusaka lolé mon abiso plusieurs fois. Saratola TV. Na quartier na biso na mona pasteur mo za kubeta mwasi e mo za benga ma coffee pastoral. Ah bon? Le pasteur abeta ate? Ala mo dote. Ah bon, bandi miso ba mo. Saratola TV, la chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia Saratola Télévision, Bandeko Balandia Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Moi, c'est Ndeko Nabino, t'as dit Ngalapa, Mosala et Benginga, Oyezalaka 3 Nabino, Devoir Nanga, il y a qu'à informer Bino, Nathan réel. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 6 mai, c'est ça, le 6 juin, disons, le 6 juin 2023, jour pour jour. Tozoko Kende vers la fin de l'année, Bandeko Balandia Top Media Télévision. En tout cas, nous devons beaucoup prier. Nous sommes les 6 aujourd'hui. Nous devons beaucoup prier. Nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons remercier l'Éternel. Nous devons toujours apporter notre attention, notre amour. Nous devons toujours demeurer dans la présence de Dieu, même lorsque il y a des choses qui ne marchaient pas dans vos vies, dans vos relations, en tout cas, nous devons garder toujours silence parce que le bon Dieu a kobundé la biso et nous devons toujours confiance. Et si longtemps que nous sommes vivants, il faut toujours garder espoir. Le bon Dieu azali na mission pour na biso yango azo continuer ko garder biso vivant. Nous avons que lui na ba vie na biso, nous avons que lui na ba relation na ba famille na biso ba enyonso bandimanzela na ekolosu. Faisons confiance à notre créateur qui est Seigneur Jésus-Christ azali modèle na biso vraiment nzambe abati la bino bisika. Donc zomé bino tadinga la page, je suis en train de continuer mon travail dans le seul beat justement il y a kozongisa Bamakambo nyonso ezalaka en désordre tochango en ordre. Cette émission c'est pour informer, former et apporter en plus, vous informer. En tout cas, nous sommes là pour Oignon Césali, il y a bonne cause quoi. Voilà pourquoi tu as émission le code de bonne conduite. Bandeko Balandia Saratola Télévision, Bandeko Balandia Top Media Télévision. Boyende émission Nabiso Ezo Kobanda. Aujourd'hui, nous voulons parler na Oetali ba fille mère. Le fille mère, qui est une fille mère? Nengenini fille mère faut à se comporter. Aujourd'hui, des relations vieilles
relation oyo epesa bana. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent que la relation est si la raté et koufa raté et continue à cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes oyo mais bali ou bien basi donc basi souvent face aux hommes mais bali bazalaka na ba réserve belé et pas ba fille mère surtout ba fille oyo babota déjà azali na mwana et tout après kobota akabwani na mobali atikali ye moko. Est-ce que ezali important oboti na mobali otikali na mwana aussi de garder son numéro de téléphone? Importance nango ezali na niveau nini pepo na nini? Il faut toujours kotikala en contact. En tout cas, cette émission nous allons essayer de parler ensemble avec vous une façon yako mema. Moi conseil apport na biso et loko o biso pe nanga mon biso to koki ko contribuer. Voilà pourquoi je veux dire un grand merci na Poutine ya écriture ya mboka Congo au nom de Belvi Kondi que les bons dieux a protégé Nzambe azalanaye parce que azoke naka toujours na fin fond. Azoke naka toujours koluka oyo batu belé en tout cas beaucoup de personnes bakoki ko sala bakoki ko sala même atana idée na ngote beaucoup de personnes bakoki ko tirer même attention te mais il y a qui nakawana azuba texte a commis une façon ya ko édifier bino ya ko porter les bino quelque chose il y a malamu pour na ko conseiller bino quoi tu vois pour construire ko consolider encore ba lien oyo ezalaki déjà envoie Yako Katana, Yako Panzana. Elle est là avec ses films Azoya ko porté. En plus, voilà pourquoi les Lopetokoche Labino extrait ya film Nabino na combo il y a fille mère oyo. En tout cas vous allez suivre ces films avec beaucoup d'attention et vous allez bénéficier de ces films na makambo belé toza ata na problème na moto. Voilà, tout le monde est famille Libota en tout cas. Congolais Nyonso Azali famille Libota, communauté congolais Nyonso Bozali ba famille Libota. Donc c'est comme ça que biso tozo banda émission na biso. Il y a aussi maman Dinana, je pense ce qui to le langage moko avec je suis ba coacher la biso ba extrait. Il y a le secret de la mort, film et il y a maman Dinana. Oh déjà bande annonce déjà ezali na chaîne ya maman Dinana kuna bisika boni bino boko kende boko luka moyen bokende ko landa yango bokonde koyeba. Donc to tchela bino petit zéro wana to tchela bino extrait ya film ya maman Dinana na kombo ya secret de la mort. Voilà pourquoi j'en profite pour cet instant je souhaite Azopé Sanga de remercier toutes les personnes oyo de loin ou de près oyo ba mesana toujours pour soutenir Tadingalapa à travers ma prière nabango financièrement, physiquement, moralement, spirituellement, matériellement. En tout cas, Nzambe Azala Nabino, maman Bijon Ketani, un grand merci à vous maman, maman, un grand merci à vous encore une fois. Au Bourana Papa Jean-Pascal Leka, maman Bijou, vous êtes une lumière, vous êtes une bénédiction, vous êtes une grâce. Pona biso bananayo pona Deborah Ketani pona Lorraine Ketani pona Daniel Daniel Leka pona Marina Leka en tout cas Lorraine Leka aussi Biozali bénédiction pour toute la famille pour Bongana Papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci aussi à maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga, mis le respect, la Cour suprême maman, mère a triplé. Un grand merci à vous maman, un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo mère à Calgary. En tout cas, nous continuons comme ça. Il y a aussi Moussa Nabiso, mère à Jenny Lubanda. Donc un grand merci à vous maman, un grand merci à maman Yvette Mbangu, un grand merci à maman Emily Maïnga. Un grand merci à Bertin Konde Mbongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal ou à Calgary et au Canada. Un grand merci à ma mère fan, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibo, Fatou de Conti, Madeline Aketa, Makia Lakumba, maman Makia Lakumba. Encore une fois, merci pour notre partage, notre implication. Et un grand merci aussi à Sol Mbemba, Mbemba Sol, je te salue. Un grand merci à Bandekonion, Sotata P4, Jenny
beta industriel. Voilà. Ce qui est le langage avec Josué au Meminga Nanzela machine. Tous nous extrait, il y a un film Nabiso fille mère et puis on se retrouve tout justement après. Saratola TV. Maman, ce qui m'a dit, nous allons nous prêter parce que Francis Kabota. Et là, on est là. Parce qu'il y a Bota. Non, bah, moi, c'est Bota. Eh bien, on s'y quoi? J'avais dit non à cette relation. Est-ce que yo penana tata mwana na yo aussi bon kabwana bien? Yo na tata mwana na yo soki bokutani ba sensation na ba sentiment ezala te? Aza après est-ce qu'on peut en la quand? Na habité. Yo na tourné qui na zela dans 5 ans. T'es tant sous attends 5 ans le Québec, na zela 2 ans. Désolé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà taillé mon chemin. Pardon? Eh oui. Taillé quoi? Mon chemin? Chemin, ça veut dire, donc spécifie un peu. Mais je suis allée voir ailleurs. Tu veux que je te le dise comme ça? Voir ailleurs, donc ça veut dire... Que toi et moi, c'est fini. C'est quoi ça avec toi? Pourquoi? Pourquoi moi ça sabota au mon ake egola qui sake ngana bota ka te yo za la mwana. C'est ni. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi voulez-vous entrer dans la vie des gens pour l'embrouiller? Saratola TV. Voilà, merci de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Après le succès fou, il y a Kin Makambo. Après le succès fou, il y a Réalité de ma famille, Belleville Kondi, à Memeli Bissou Lisusu. Encore une fois, aujourd'hui, film Kitoko, au Nakombo, il y a fille mère. Fille mère, en tout cas, j'invite toutes les filles mères. Bino ba epé mibali babota bino bakipaka bino te bawangana bazemi bino ba epé oyo bokabwana na mibali na bino na ndenge ka ya bilongi mena sa motema bokabwana na mibali na bino te. Suivez ce film. Suivez ce film. En tout cas, c'est un film où ezali na makambo ebele na kati ezali na ba réalité ebele. Vous savez, aujourd'hui, le fille mère mais bali ebele baka na confiance na bango te. Mais bali ebele bazala na confiance à ba fille mère te. Vous savez pourquoi bazala na confiance na ba fille mère te? Parce que ebele bazala na habitude ya koloba ke bolingo ya bana ekufaka te. C'est-à-dire bolingo ya mwana ya bolingo o déjà dans la kana mwana na katikati bolingo wana ekufaka te. Même si mobali ake ko bala mwasi mosusu, même si mwasi ake ko bala pe mobali mosusu. Et si longtemps que y a une personne, il y a le son o ezo sangsa bino katikati na bino, en tout cas bolingo wana ekabwanaka te ekufaka te. Donc tout est possible na kwen nyonso ekokutana nyonso pe et tourner mal na BPI. Il y a beaucoup de personnes qui interprètent ça. Il y a beaucoup de personnes qui interprètent ça comme ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui bazo sala ba fille mère confiance te tout en disant que ero kinakokutana na mobali na yo papa mwana na yo bosala kama kamunini te pourquoi bokinakokutana na ye. Oui, nous savons tous qu'il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça qui sont faibles devant Batu O Babo Tsabango. Il y a des femmes comme ça, Oyo Bamankaka, un mot devant Mobali Oyo, après ça y est déjà moana. Mobali déjà Atangi Saye Makila par exemple. Mobali Aboti Saye. Il y a des femmes comme ça, Oyo Bazalakana, un mot, ils sont faibles. Ils s'emballent. Mais je vous dirais une femme consciente
une femme à vertu, une femme responsable. Une fois elle n'est plus dans une relation, en tout cas à Kendakana Nyonso. L'amour de l'enfant reste oui. Mais l'amour ya makamususu ekozalate. Il reste papa ya bananayo. Il reste la personne que tu as connue, que besoin qu'on passe bâton et belé ya meilleur naiti jusqu'à ce que bopé si fruit. Il y a relation nabino. C'est une personne qu'on doit respecter. C'est une personne oyo qu'on doit imposer aussi le respect, pas na yépé à respecter yo. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Atiki moisi, après un temps, a commencé à jouer. Ah, petit toi, on a ceux qui n'ont besoin de jouer, juste air ayaka otika moana, ou bien air tobeta ma solo moana. Moi si azaka muto kilo, moi si amutu ya respect, moi si azamuto a dignité. Ezana ba mibali misusu lelo ebele bazo ko faire souffrir ba ndeko na biso basi. Ezana mibali ebele aujourd'hui batiki ba ndeko na biso ya basi na bana po bayaka ba comme ça bango lokola ba jouer. Non maman, si ce genre de choses ezoko yela yo. Si ce genre de choses ozoko pratiquer en il faut arrêter, il faut cesser. Oui, la conséquence nango ezalaka nini? Yo otikala une femme seule wana, surtout ba maman nanga baza na bambuka bapaya. Yo otikala une femme seule wana. Otikala une femme seule wana. De 7h donc de 6h 23h aux alaka femme seule vivant avec ses enfants accompagnée par le wifi. Mais erto comme 23h 5h du matin au comme ka femme mariée na mobali mobwe oyo ayaka kokota na ndako no kaka na butu akoti na 23h heure bana no bakela lo bien heure mwana no akekolala abimi na 4h du matin à bis ou à démarrer voiture aki yo zongi femme seule. Boko sa banani ou bobimaka bayanke par rapport à banani. Ça c'est l'hypocrisie, mes sœurs. Ozo komi boma, ozo détruire vie na yo, ozo détruire nzoto na yo, ozo détruire avenir na yo, ozo maudire voire même ndaku na yo. Ozo kobe sa même éducation ya bana na yo parce que bana na biso ya ba poto oyo ba mama nanga ebele bana yo kanisi bakie kolala or kela la terre ebele pe au monde doit kene afandine na mbetu surtout bana ba téléphone et autres ceux qui obotoli téléphone te akie kolala na yo kanisi ke doit lali or doit lali terre et ça na ba bêtise na ba buzo ba mususu donc osala kana ndaku wana yo kanisa ke mwana ou bien bana ba yo ka te non bana ba yo ka ekotaka na matoi na bango e betaka bango na mitou surtout bana o babazalaka éveillé. Non, vaut mieux officialiser, s'afficher avec une personne. Le père de mes enfants tokabwani après un temps tomonike eloko yo to yo kanakite o tokabwana kiwana lobi to bongisi yango tozongi na biso ensemble okomi ko ya pena tout droit na porte ndako koti. Ça fait quelque chose de bien. Vous savez ce que conséquence nango eko maganine? Conséquence nango eko maganine. Ebele ya basi. Yango na utuko loba yango papa Serge alobi ao. Est-ce que mobali yo abosa ki yo mwana wana ou bana wana? Bokabwana na ye pena na ndenge ya solo parce que ezana ebele bakabwana na bango na ndenge ya baje. Bakabwani na bango na ndenge ya jeu. Mais au fin fond ya motema na ye azana posa ya okabwana na ete bolingo wana ezali. À chaque fois ka so bakutani bolingo wana eyaka. Non, le femme c'est pas comme ça. Nous avons qu'un seul cœur qu'on peut aimer juste une seule personne. Une seule personne. Une seule personne, fille-mère. Aujourd'hui, ma fille-mère est belée, baza négligée à cause ya babiloko oyo, ma fille-mère me sous ya mabe basala sala. Oh, il y a des filles-mères au bazawana, bazwaka soya bana na bango très bien. Ma fille-mère me sous bazawana, ce sont de responsables.
ba fille mère misusu baza wana azali bien akoki pe koluka a s'engager na ye mais ebele basala bango confiance te à cause ya ba abus ebele belé bandeko batondisi na tout autour ya vie oyo na tout autour ya makambo oyo ezo entourer jeunesse yango au monaka lorsque un homme trouve une femme avec un enfant a toujours beaucoup de questions tout autour ya papa mwana na ye. Est-ce que les anciens feux au moment qui ont pénétré très bien, il n'y a plus rien, lobby et causé biso torté. Le loto comment on bande comme susu. Mobali moko abotio mwana patati patata bokabwanina tu étais une mauvaise femme pour naïe ozalaki mabe obalaki mérité yete et du coup après un temps OK na yo nzambe donc asalo grâce okomi ofongwa mi nzambe pe komi kopambola misala na yo et tout et lobby o komona ero kozwa kaka mobali na yo moko boye aluki a respecter yo a considérer yo bon marché na vie moko okomona pe mobali wana déjà côté akenda abala pe azwa pe mwasi azwa pe basi azwa pe akoma pe kobota mais jour ka yo mwasi oye abotsa bana ya liboso jour okoluka kozwa mobali omona ye akomi koya kozongela yo yango okomona papa ya bana na yo na mutu oyo ozolinga do sala na evi baba yaka yo za na katikati bazo tuta na boye ezo créer ba makambo mabe. Ils ont créé Bosoto. Mes frères et sœurs, le corps ici ne dit jamais merci. Corps ici ngaka merci te. Tout ce que nous faisons dans coucou, il y a une personne au dans mon abisso. Cette personne-là, ndengenga naza awaboué. Elle est présente. Dieu. Elle est présente avec nous. Vous devez faire très attention. N'accordez pas votre attention na ba makambo yo esi eleki. Respectez ba papa ya bana na bino. Mais ba fille mère et belé lelo. Bazwaka courage wana te ya koyebsa mobali yo donc abota mwana ke no papa ngana yo esili. Surtout ba o ezala ke non bazale kaka ba copine, copain et tout. Et yé sala o babengaka accident et comme les bino boti mwana tout un chacun a kenaye batwana bazala na ba risque ebele et dans batu misus au lieu de réclamer rien que son enfant ba koma ko réclamer na mwasi na mwana ezali babiloko oyo que nous devons faire très attention yango bomoni ensemble. Belle Vie conduit avec son équipe baquée au-delà pour aller penser à vous. Pour nous commémorer la film oh fille mère. Fille mère, on a pensé à vous. Fille mère, hier on vous a tant insulté. Fille mère, hier on vous a tant chosifié. Fille mère, lobby bah comme ça qui est instrument de plaisir. Fille mère, oh lobby complexe et kota ki na vie na yo anga moi ce qui toko boende na boti boy. Ah c'est que na fané non. Kobota ezali fin du monde te. Kobota ezali ko silisa valeur ya moi cité. D'ailleurs moi nazalaka bénédiction pour le parent. Ezali likabo o de utaka pa ya nzambe. Ne baissez pas le bras. Même si lorsqu'on vous dit ah yepena na âge nae azuzemi po abota ah yeko to mobile ya sundola e maman ne baisse pas tes bras. Ne baisse pas tes bras. Ne baisse pas tes bras. Fille mère, mais paie sa valeur. Mobali aussi abotsa kyo akei. Akindeka libela maman. Ce qui est pour du sérieux, ah oui. Ce qui est pour du sérieux, ah oui. Mais ce qui est que non, je suis une fille mère. Mais mutu donc abotsanga mwana er moko azongaka. Bolingo ya mwana wana ekoma kebiso to koma na bolingo mususu tina kati ya nzoto wana ekomi mabe mamo komi insensé. Okomi insensé. Oui. Le son reste le son.
makila etikali makila bakoko changer 50 000 basi mobali moko doit changer 50 000 basi mais aotikala ko changer bana na été akotikala ko changer bana na ye ata seconde mon côté. Je vous jure, jamais papa moko akoma papa kala, jamais maman moko pe akoma maman kala, mais moi si akala azalaka, ou bien moi si wana zali mama bana nanga, ou bien moko yaba mama bana nanga azalaka nae. J'encourage pas ça, parce que biso moko tozali bana oyo que nous avons subi des choses, que nous avons vu des choses dans ma vie nabiso oyo et ça là que même attaque au tambola nabiso et comment ndenge mo boye que tu avant otia lokolo aux autres ba périmètre nion sur les quatre coins au talipena a awa na lingana tia lokolo nanga pour quelle finalité, pour quel bénéfice, finalité ni ngana zo tia lokolo awa bénéfice ni ngana zo tia lokolo kuna pona ba attente nini à la fin. C'est ça. Mobali aussi abotio mwana oui. Elle avait besoin de toi pendant que Yé Azalaki n'a besoin de yo. Mais lorsqu'il est parti, Yaya, il est parti. Soit zongi pour disérier aux zongi sié. Mais ce zaka que non azozonga parce qu'il a besoin de ton corps, Yaya. Le corps d'une femme est allé temple ya molimo mo santo. Banzo tonabiso o mibali, temple ya Nzambe. Ce qui au moment mobali oyo akenaki azongi sans objectif mais juste azana besoin yanzo tonayo, dis-toi que aye mission pour à détruire yo. Pour à détruire yo. Il faut vraiment que tu aies garde-fou, il faut que tu aies limite, il faut que tu aies réserve. Il faut éviter beaucoup de choses, bande konanga. Il faut éviter beaucoup de scandales. Beaucoup, alors je dirais beaucoup de scandales. Parce que ce sont des choses oyo ezo ko salema lelo basi ebele bazo ko kakozwa ba décision te film yango do yi boki na da kozwa place na Belle Vie télévision boki déjà bozu place na bino na Belle Vie télévision po ozwalité ya basi misusu bazo ka courage ya koyebisa mobali o donc a bot Tana yete que non papa non 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 yonanga déjà tous associés na relation te et j'encourage des femmes oyo basala biloko wana. J'encourage les femmes opena bazoka courage ya ko telemela papa ya mwana na ye pona bêtise mobwe ou po ou soit azana besoin a komisa ye lokola marchandise moko boue instrument de plaisir mobwe. Non, les enfants ba cause à la faiblesse ya nzoto non te maman. Ouais, les enfants restent les enfants. Fille-mère. En tout cas, ce film, ça va vraiment vous aider. Et que sunga bino na mambo belé et que orienter bino et que apporter les bino et belé en tout cas. Lelo déjà film maintenant et que ça la disponible na Belle Vie télévision. Beaucoup nous soit déjà place na bino, beaucoup soit place na bino. Et j'en profite encore une fois pour na web sa bande ko nanga ya famille Libota en tout cas pas de distraction. Ba abonné ya maman Dinana pas de distraction, ya maman Ursile, ya bande konabiso nyonso pas de distraction. Il est temps de travailler, il est temps d'accompagner ba maman nabiso, ba papa nabiso bazo sala musala na bango ya malamu. Il est temps ya ko accompagner bango. Et vous allez comprendre que au fur et à mesure makambo ezo kendende et ezo kotambola. Chaque moto a ozonga na nzela. Eza na polémique moko e uto leka awa pona Ursile avec Fally Ipupa na ndeko nanga Linda o donc salaki clip na frère na Fally. Tala makambo biso toloba na ba plateau e komelaka bato wana e komaka. Ursile a été insulté car juste po ndeko na biso Linda a sali clip na Fally. Balingi ba diminuer Ursile Pechanga. Bomoni Fally ndenge donc ayeli yango na télévision.
C'est-à-dire que tout le monde a besoin à redresser de personnes vivantes avec les insultes na ba vie na bango na minokoti na ba poche. Fallait à répondre bango calmement. Et puis il a bien dit Yemutazwaki ba figurante. C'est les réalisateurs qui avaient proposé les figurantes. RP Batie bango boina scène à moni pena oh ça va. Ah mais nasuka oyoki ndika je souhaitais langanano ndika ya Ursule Peshanga wana Fali azo ko lo babiloko nazo nono moi amena malamu. Juste c'est pour répondre na ba incalcitrant nyonso le mal compris nyonso bae o bazo ko lingate ke kimia ezala na kati ya réseaux sociaux na ba vie professionnelle na biso même na ba vie privée na biso. Tout ça eza pona koya koluka kokanga les quatre coins nyonso to yo kana no fali répondre na no batwana il poups aigle répondre bango les vrais aigles allez toqué Saratola TV. C'est vrai que le réalisateur m'a proposé qu'il acteur actrice, mais ils ont très bien joué. Après, ils ont découvert Bango Sugo après. Okay. Ils sont vraiment talentueux. Okay. Donc voilà, j'en profite pour appeler petite sœur Ursule Peshanga, mot théâtre, Ursule Yomo Yebiti, documentaire, donc en tout cas, il faut soutenir l'acteur, l'actrice. Il y a Bissou Mboka. En passant, j'en profite pour appeler. Saratola TV. Voilà. Vous avez écouté, vous avez entendu. Chroniqueur Nini ou chroniqueuse Nini Lelo. Bae Nyonso Babano Lukako diminuer Ursule. Akoleka pour Asala Esusu émission bidon. Tout ce que nous biso tolobaka awa mes frères et sœurs. Nyonso tolobaka awa avant toloba. Tolukaka moyen to balusaka lolé mon abiso plusieurs fois. Pour lobby, tout tournaka na ridicule te, tout tournaka na bêtise te, tout tournaka na n'importe quoi te. Petite sœur à palais, c'est-à-dire documentaire, film, nine. Quand on a moni, maman Ursule Peshanga a regretté à lobby aigle, lobby missi secret. Comprenez? Tout le monde aujourd'hui a commis, en tout cas. Talaka balinga kiba comme ça même Fali pe a commis à Bakouk. Fali a commis à Bakouk. Donc mutu nyonso azoko se décharger na bêtise ya batu oyo ya bande konabiso o tout le monde azoko décharger na bango. En tout cas, depuis un certain moment, j'ai compris quelque chose que Bandeko ebele bazana besoin ya kozala tout autour ya bandeko na biso oote parce que beaucoup de personnes va comprendre qu'il y a trop de bêtises, il y a trop de n'importe quoi. Mais bandeko wana ce sont des Congolais lokolanga lokolayo. La majorité bazali de pères et de mères. Ndenge bozo koloba. Ce sont nos frères et sœurs. Mais toko tala bango pe na miso boyete obe nini mabe et jobe place à monene te. Nous devons toujours intervenir pour na koluka ko kale babilo komisus. Yango objectif ya ba émission biso to salaka a. À chaque fois na yebsa kabino ke batu ya lokuta bayaka na makamo lokuta na télévision pour na koluka ko distraire bandeko na bango, ba frère na bango, ba sœur na bango, na vitesse ces alelo na réseaux sociaux. Sachez-le que vérité mombo ekoya mbangu. Vérité eya kalisusu malembe te na escalier te. Na vérité na lokuta ekoma ko mata ascenseur. Ba mati ascenseur lokuta yo yewu okomi. Nga na sana na se na zozelanga pe na ya. RK lokute ye et komi place wana nga pe na matin ascenseur nga vérité bou toke kuta na kuna. Allez, vérité de Zouakaka place. Mes frères, on n'a plus le temps na distraction. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Famille Libota. Restez concentrés. Restez concentrés. Fille mère yango yo ezo bandalelo.
bolongwa na distraction na nyonso. En tout cas bolongwa na distraction na bokendo kotala filmer. Bokendo kotala filmer. Nazo sensibiliser bino bokendo kotala filmer, filmer ezo kota lelo. Ba filmer déjà kala eza wana. Ce qui bomoni que film à sika donc quotité mois 2 jours oyo. Obandi no kotala ba film akala. Bolongwa na ba live il y a distraction. Bolongwa na ba émission bidon. Bolongwa na ba place au bino boyebi ke ezo honorer binote ezo pesa bino respecter. Bolongwa yaya. Quittez mes frères et sœurs, quittez, sortez. Soyez concentrés na ba chaîne ya bande konabino. Boke no kote la bango vu moko. Boke no ko liker, boke no ko partager, boke no ko commenter. Et ko za malamu. Bande konanga bol tala to longwa na biso to longwa to tikela bazali na makoki ya kosala ngo yango nde konanga mondir ba donc alobaki même la plus belle femme du monde apesa ka odo azana ngo o bazo pesa biso eza kaka oyo bango bazana ngo bazana eloko mususu te à part des calomnies ba diffamation les insultes kokota na ba vie privée ils ont rien ya kopesa lisusu na bato. Lokola si vous comprenez que kaka ya mafingande bango yango ne mutu za au centre yango ne mutu ezo ko fula bango yango ne mutu ezo ko tombola bango ezo mema bango liboso. Mes frères et sœurs, to demere na mabe wana te. Je vous ai toujours dit, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour Maman Belle-Vie. Beaucoup de personnes. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans même au bazo comment au kota même retraite pour Belle-Vie. J'ai 2 mamans, 3 pardon. 3 mamans babenga moko benga na Belgique, moko na États-Unis. Te mimi balé na Belgique na moko ya États-Unis. Bazo psanga pena mwana. Biso to comment au kota même retraite pour Belle-Vie. Nzambe a justifié, Nzambe a batelaye. Et loko nini pena ba lukaka et pas Belle-Vie, oh il fallait apesa menando apesa te. Ou eloko nini pena Belle-Vie a sala déjà oh biso nyonso to monaka non parce que aye azali sainteté. Azali obe muto lokolanga. Lokola toza bato nous sommes remplis des imperfections. Mais au moins to ebi ke na YouTube awa soki ezali na bato ba pétage soki ezali na bato ya kibonga yoyo ba Belle-Vie baza na katite soki ezana ba fio ba yebi mingi ba kenda sango ba Belle-Vie bana katite Belle-Vie nde mosala na ye et tambusi ye et komisie odo aza ba mama na omona do bazo lela mais moi moi sur babana ko finga ye depuis kala asala nini. L'objectif est à la kaka ko nuire ko kita mutuna ye ko kita mosala na ye ko déstabiliser ye ko rendre faible. Mes frères et sœurs, vous avez déjà compris l'objectif. Changeons les stratégies. Changeons ndenge ya otambula parce que lorsque tozo ya na télévision ba stratégie na biso makam na biso tozo sala on parle donc à la télé. Aujourd'hui, tout le monde a commis un goût. Il y a la promotion, il y a filmé. Chose qui donc l'obité que nous avons initié pour accompagner Maman Belle-Vie, Maman Dinana, Maman Ursile, Maman Papa Caleb, Maman Kalunga, Maman Top, Maman Moseka. Aujourd'hui, non, photo tcha extrait, il y a film R, tout ça, la émission, tu commenter sur Yango, tout ça, c'est grâce à nous. Comme vous avez compris ça, mes frères et sœurs, Congo, tourner la bêtise. Même la Bible nous dit le boko o ezo, mais mon amabe kata. Kata le boko wana. Ok? Comprenez seulement, jar ya batuni ni baza, oni ni bazo koluka. En tout cas, Bandeko Balandi a émission le code de bonne conduite. Je suis très heureux. Yakosa le labino
émission pour nous présenter bino annonce ya film déjà ezoko s'annoncer bien lelo ezoko ta déjà na Bellevue télévision ce qui tout le langage moko na Josué tokozo on la machine apesa biso extrait ya maman Dinana film na biso na combo ya le secret de la mort et puis on se retrouve tout justement après. Merci. Saratola TV. Na utana ngo na botamana ngo na zalina ngo na zopesa ngo zwa na yambi yango et nzamba yebisinga que za na complot moko ezo salama pour na ko éliminer yo physiquement. Alors, on a bande komi balé oyo otaki ko discuter na bango balinga ki ba ibambongo moko. Matalala. Maman, vous avez prophété? Na li corona mo. Na li corona mo. Aili li corona ba voya. Na li corona ba mikuri. Na li corona ba prophète. Na li yaka. Dokani. Oya upesa ngozo la kelanga mabebo. Na sala kelo te pona ebise sa madame, mais aussi en bango. Il faut que ça soit que vous avez besoin compte. Place souvent que on a bof na moni ba fille ba garçon ba couple ba ça la ba. Ah ba tox ba ta réception ba hôtel on a beau frère ko ma wana te. Parce que ba ta réceptionniste na ba comment on soit fondé na boy. Boy ça description ça. So mutu par exemple ko hôtel yo yeba. Mais c'est quand tu para musicien ngwa zanaka. Mukonzi na landela ki na landeli musicien ngo tie sika ba sala ba musique na bango ba beta ba banzembo na bango. C'est ça mande football bo. Aka mande football aza pembe. Ah azo bina makasi na tali na bi oyo yende zo tsatumba. Donc yende photo landela. Sikoyo sika bana ka oyebi. Yeli kambunde yango wana te. Kambunde yango wana sika vanda kande problème mais les prières na quartier na biso. Mon pasteur m'a dit moi si et moi j'ai bien ma coffee pastoral. Ah bon? Le pasteur a bêta à terre. Alors mon docteur. Ah bon, bah démission à moi. Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, na kansi wana ba utu kolanda extrait ya film na bino na combo il y a le secret de la mort. En tout cas, le secret de la mort, il y a des secrets na kata film oh Maman Dinana la douce, que le bon Dieu vous garde encore une fois. Atondi Sabino na inspiration ne sengo. Omoni après un temps nous devons beaucoup réfléchir hein. Depuis un certain moment, na fanda qui pena parler oh. Mais aujourd'hui le cinéma congolais, la production pena y a ba filmé. Et tu cas donc pas bana basit. Mais baloba ke basi batonga ka mboka te. Ke basi batonga ka mboka te. Mais au moins nous avons vu lobby chaîne ezaki moko et comme mi balé et comme mi satu ezo kende ezo comme ba 5 ba 6 to moni ba marina là ba sali déjà ba chaîne ba maman Moseka bazana ba chaîne ba maman Ursule Pechanga bazana ba chaîne ba maman Bellevue ba maman Dinana et puis ba chaîne na bango ezo promettre ba chaîne na bango ezo promettre to pesa bango kama boko to respecter bango ndenge tozo respecter ba maman na biso na ba papa na biso et ezata na bango to accompagner bango eza ko diminuer mutute to accompagner bango to accepter bango na temps na bango ko sala ba filmer na ba qualité o ba Maman Dinana bazo sala ce n'est pas facile ko sala ba filmer na ba qualité o na moni filmer o fille mère Nathalie filtrage nango Nathalie qualité ya image wana Nathalie réalisation ya film ce n'est pas facile bandeko mais bazo salango avec ses propres efforts non baba tout faut qu'on respecter en tout cas nzambe azala na bino abate la bino
lobi koleka lelo. Merci.